Bande ko balandi bote na bino na bisika nyoso bozwami boyei malamu na kati bongo susu ya émission na bino oyo ekosungaka biso banso latina roya royeba nini oyo esalamaka na poto oyo biso awa na Afrique toyebaka te nde tobengi yango na kombo ya face B de l'Europe. Donc bizaleli nyonso oyo ezalaka na poto oyo balingaka komonisa yango awa te kasi na kati ya émission oyo bino nyonso boko découvrir makambo oyo ezalaka na poto oyo bato basalaka kasi awa biso na Afrique babetelaka biso lisolo kake kuna na Europe makambo eza malamu kuna na Europe kuna ba building kaka mtezali mais toyeba ngo na kati ya émission oyo soki ya solo ezalaka ba building soki ya solo banzela nyonso etongama soki ya solo kuna pe bato babelaka te soki pe ya solo nyonso eza malamu kuna na kati ya émission na biso toliki ya bokozwa nyonso na ndenge esengeli eza mpona kokundola mabe oyo ezali bongo susu na mikili ya poto kasi mpona lelo tokolobela bongo lisusu makambo etali ba SDF. Ba SDF ezali oyo tobengi na lopoto ba sans abri bato oyo bazangi meme bisika ya kolala kasi mingi bayebisaka biso ke kuna na poto ezalaka te nyonso ezalaka te toza na babilili awa tokolakisa bino pe image ezali lelo na mikili ya poto précisément tant que tokopesa exemple ya ville moko et ya Bruxelles bokomona ke na kati ya ville wana toza na plus de 3000 sans abri oyo balala na kati ya ville ya Bruxelles oyo eza mokie eza mokie ta mosusu lokola ta mosusu monga fula mais baza na plus de 30 000 et plus de 3000 sans abri oyo balalaka na balabala bandeko na ngai eza bongo likambo ya somo pe ya somo makasi lelo ntango boyoki ke ba gilet jaune bazo réclamer parce que mingi ya ba sans abri wana bokanisaka kaka te ke eza moto abotami sans abri to pe akoleli na kata nzela to pe te eza bato oyo asali pe musala na ye o leta pe azaki ofuta ye mais akoki te kofutela ndako akoki pe te ntango mosusu komisombela mwa esika to pe mwa mabele mutu wana akei akomi kolala na balabala soki société ya bongo ezozala pa na bango soki bato ya bongo baza pa na bango mais nyonso tozosala po toyebisa bino nini ke bato ntango bazoya awa kolobaki bazoya kosunga biso est-ce que yo oza na mabe pa na yo te bana no bazokufa nzala est-ce que yo ndimi mpenza kokende kosunga mwana to mpe ndako bato mosusu nakolika te soki epai na yo babola bazali esengeli nano sisa obola epai na yo nsima nango nde oyo kosunga bato okokosunga mais epai na yo sisi bobola te bandeko na ngai likambo ya kokamwa bakoya awa na kati bongo susu ya Afrique bazoyebisa biso ke kuna bango nyonso ezali nzoka te nde mpona bopemi mwa moke bolanda nanu mwa image oyo ya ba sans abri na niveau ya poto ndenge ezosala tolanda. Ce soir, grâce à la BAPSA, Saïd dormira au chaud et mangera à sa faim, pendant que d'autres passeront la nuit dehors. C'est le cas de Niliane, 80 ans, qui est à la rue depuis 13 ans. À la suite d'un incendie, j'ai perdu tous mes biens. Mon mari est mort dans cet incendie. Voilà. Bonjour madame. Pour la mairie, Niliane n'est pas prioritaire pour obtenir un logement, mais elle refuse quand même d'aller dans un refuge. On se fait voler, on se fait agresser. On se fait violer les femmes et c'est très dur. En plus de ça, on attrape de tout, de la vermine, des poux, des morpions. Et on a affaire à des ivrognes et des drogués. Avant, Niliane avait des amis, mais aujourd'hui elle est seule. Personne ne lui vient en aide. Les gens donnent bien une petite pièce par-ci, par-là, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Tout le monde a des soucis. Bonjour madame. Bonjour. Merci, bonne journée. À la fin de la journée, Niliane compte ce qu'on lui a donné, 2,80 €. Une situation scandaleuse que les associations essayent d'enrayer. Bandeko bouti kolanda mama wana. Mama wana azo expliquer malamu ke pour na ye ko vivre mukolo na mukolo, pas survivre na mukolo. Esenge na ye akosala bongo susu ba manche to pe ko senga mbongo. Na mukolo wana bimna 2,50 €.
akosala nango nini? Mais kolo mabele, kolo Europe, ya afandi na poto, akoli na poto po ata mundele. Soka azokoma ti na niveau wana, siko to mituni mutuna, bandeko na biso bazalaka kuna, bazovivre ndenge nini? Bazo survivre ndenge na kata nature a bongo. Soki bango moko bazo exploiter bandeko na bango, bakomisi bango ti na niveau wana kasali musala ti asilisi. Ata mwa lifuta muke ezate akompi ko traîner na balabala, azo senga pe mbongo. Soki bakomisi nde akomisi mwana na yeto pe ndeko na ye moko esclave. Siko yo mutu mwindu na poto ko komiso ndenge ni. Yo mutu mwindu ko komiso na ndenge na poto. Tolanda te makelele otozoka ba président ya Europe balobi boye tozomona bango na bisika bazali eza communauté moko ya mukie mutu ezo vivre malamu. Yango moni crise ekoti makasi na kati Europe batu bakomi kosala otobengaka lokola ba manifestation. Kotambola na balabala pona ko réclamer que bobola eleki makasi batu bazo survivre lisusu te. Eloko ya kosala eza lisusu te. Akuti pa na biso za ngo malamu. Ozangi musala ko kenda bilanga, obeti mo mukala na yo, juma mabele obeti mo mukala, ozo récupérer mo mbongo. OK moi pêche. Mais kuna pa na bango te. Okobetela mikala wapi? Okobetela mo pêche wapi? Donc esika ya ko débrouiller za na ngote. Donc musala nyonso oyo kosala, il faut la notifier na niveau ya l'état. Puis l'état yango a reçoit bénéfice nyonso, a reçoit nyonso, yo atike le mois rente ya survie. Sur ce qui pona mondele talé lolingo wana. Bongo biso ba yindo. Bongo biso ba yindo. Ndipo na kotala vie na biso ba yindo, biso batokendaka kuna. Bandeko na ngai ekosala biso pasi. Kotala ndenge mutu mwindo azo vivre pe. Bazui parc, ba encercler parc mobimba, bachema bende. Yo mutu mwindo na kato ke senga exil. Oza atane esika ya kobata mambula te. Batu bazo ya po bameka kosunga bino, mwa muke. Batu wakanisa tamusu tokokosa. Boko na rapoto me kosala réellement nini? Tout ça la nini? To me kolanda mo elili wana. To landa elema wana, po eza mutu ya makasi, po na batu nyonso bazo ngaba kende poto. Oya zangi mukanda. Bota la sort na bango na poto. Nde bazo sukela pe nde bazo vivre. To landa ke bazaba sans abri. Bazaba clandestin, mais batu baza considérer le kola batu te. Ne esika kuja kokimela mbula ezate, bandeko na ngai to landa. Quatre toilettes ont fait leur apparition aujourd'hui en bordure du parc Maximilien. Installées par la ville de Bruxelles, elles sont momentanées, le temps de réparer la toilette publique défectueuse. Aucune autre mesure d'aide n'est pour l'instant prévue. Pas plus d'ailleurs que le prêt d'un bâtiment annoncé vendredi dernier et dont le dossier pour l'instant semble bloqué. Ce matin, dans le parc, le temps est à la pluie. Les migrants se lavent comme ils peuvent, avec les moyens du bord. Pour rappel, aucun campement n'est toléré ici. La police d'ailleurs passe souvent, de façon parfois insistante, comme le témoigne cette vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux. Michel fait partie des bénévoles. Il y a 2 jours, il a assisté à ce qu'il appelle une rafle de la police. Ils ont ramassé tous les cartons, les vêtements, les sacs de couchage, les fins matelas que des associations offrent à ces gens. Et tout était en grand tas, comme une poubelle. Et c'est honteux. Pour la police locale que nous avons contactée, il s'agissait là d'une simple mesure hygiénique. L'ambiance en tout cas est maussade et presque délétère. Aucune plateforme commune pour coordonner l'aide aux migrants et l'ambiance s'en ressent. Ces derniers temps, les équipes viennent de plus en plus moins souvent. Et hier, il y a eu une seule équipe qui est venue et ils sont affamés. Et la première équipe qui arrive, c'est l'assaut. En attendant le repas du soir, la pluie a redoublé. Faute de campement, les migrants s'abritent comme ils peuvent. Bandeko, na pasi na mutema, pe na mawa. Tolandi. Biano nini, tozui. Tope mokano nini tozui. Na kolandaka bilili wana. Oya biso bandeko. Balongwe awa. Tant musu baza mwa cop na ye. Azosane mo voyage na ye bandundu. Tina Kinshasa, azona mwa saka fufu na ye, mwa mafuta na ye, azo survivre nango. Kasi lelo aza bloqué quelque part. Mikila Malili.
te pe mikili ya poto mpona kolanda kaka esengo mpe gu ayebaki te ke na mikili ya poto yango mpe bango moko bakolo mabele bazosurvivre mais yo balakisi kaka échantillon ya baimmeuble olandi mbango okei sikoyo lelo sort na yo est ce que ntango obengaka mpe na Kinshasa awa te obengaka na Brazzaville te obengaka na Bangui est ce que oyebisaka bango ke no ngai ya moyen te nafandi na esika moko ta mosusu misala na yo osala kutu kondima te moto azokende koluka biloko kolia tina kati ya fulu ndeko na ngai bolandi tina kati ya fulu mpo asurvivre na mokolo wana est ce que yo mpenza na kati afrique oyo okosala ngo soko oza moto aliboma te mais otiki mwa mombongo na yo oza kosala awa mpo olanda bomoi kuna na mikili ya poto tala pasi mpe mawa ndenge ezozingela biso nde bandeko na ngai émission esalami na tina ya koexplike bino malamu mabe oyo ezalaka na mikili ya poto oyo boyebaka te awa oyo boyebaka te nde mpo na yango tokosenga na bino nyonso oyo azali na image oyo ezocontredire makambo tozoloba bakokotindela biso yango po tokolika ete moto akocontredire biso aza te okei na gare du nord na Bruxelles soki okomi na ngonga ya 17h ba sans abri bazoya ebele par milliers bino boza na Bruxelles boyebi yango malamu bazoya mpo baya koluka eloko kolia mpo eza na service moko ezalaka wana balalaka wana na kati ya bagare tona bafoto bokotala bafoto bazolala na kati ya gare bazangi ata eloko kolia siko 17h fo baya kuta na bango nyonso wana mpo eza na service moko eza kopesa bango mwa lipa batya mwa jambon mpo bakoka kolia ya pasi makasi mpe parmi bato wana nyonso tu bayindo bazali mais mingi makolo mabeli soki baza na niveau wana seke mundele mpe aza na kati ya pasi mpe na bobola ya makasi lokola aza na bobola ya makasi ayebi ke Afrique eza malamu eza na bomengo nyonso yango ayaka akosaka biso po permettre ye a survivre kuna parce que nazoloba bango malamu awa lelo que sans Afrique Europe vivre te parce que eza ta na minerai moko te eza pe na eloko moko te oyo kolona na moyen naturel oyo kobota na poto eza te mabele nyonso na Europe eza foutu il faut tia ba engrais donc faut pas s'alimenter na niveau ya Afrique yango bayaka bakosi biso balakisi biso face ya malamu te pe longi ya malamu oyo tobengi face A ya Europe mais oyo batami na nsima kuna balingi oyebisa biso yango te kasi lelo toza na chance mpe libaku po ete na kati ya émission na biso oyo biso nyonso tozodécouvrir mabe oyo ezalaka na poto oyo tobengi face B de l'Europe tokolobela yango tokotika te eloko moko te nde batata wa mama mpona lelo tolobelaki bongo ba SDF to mpe ba sans abri bato balalaka na balabala awa tomonaka mingi bata maboma ozolala na balabala seke eza moto aliboma seke moto ezosala bien te mais kuna tata mokolo asala mpe mosala mosusu mpe aza na badocument malalaka libanda ta mosusu mpe akenda mosala me koya kozonga alali na balabala mpo azangi esika kolala donc bandeko na ngai eza grave nde tozosenga na émission oyo chaque semaine boanolandango na chaîne YouTube Fuvamu TV 2019 tosala makasi tolanda mpenza mpo todécouvrir mabe nyonso eza na poto nde mpo na lelo tosuki wana kasi tozanga te koremercier équipe technique na biso ezali bongo susu na chargé ya net na biso tata ngala tata kwapu mpo na nini te directeur technique tata luzayadio topesi mpe matondo mingi na ngunza toya oyo bazosunga biso na makanisi ntango nyonso na kati ya mosala nde mpo na lelo tosuki bongo nimero ya nsima na mikolo ezokoya